Coucou, bonjour à tout le monde, shalom. Napesi bino mbote, libota na nzambe, boza bambote de la part à Maman Lumière, en tout cas, temps de prière officielle, bambote pa na bino. Triste nouvelle, hein, en tout cas, papa na biso Baruti, oya église tabernacle, en tout cas, akufeli mwana na ye ya mwasi oyo bomoni, à côté kuna eza nde mobali na ye, mais oyo akufi aza ndeko na biso ya mwasi, azaka na Amérique na Dallas. Asilaki bongo kokufa, donc mokolo ya mercredi, paix à son âme, courage na papa na biso Baruti. Vous savez, c'est pas facile kobota mwana, kokolisa ye ti akomi na âge, et puis yo moko sikoyo okoli obandi okunda bana, ezalaka vraiment bizarre, ezalaka douleur ya koleka makasi. Alors nzambe asunga papa na biso Baruti, parce que na âge wana oza koespere ke bana nde bakokunda yo na bakokolo na yo, oza deja na esengo wana ekoperdre mwana boye esaka mpasi. Toyebi biso soki papa na biso Baruti azalaka moto ya esengo makasi, hein? Papa Baruti azalaka vraiment moto ya esengo. Nga na sepela na concert moko boye invitaka couple Buloba, bakindaki na église na ye. Alors façon azalaki koyemba, ndenge azalaki na bango ensemble, esalaki nga vraiment bien. C'est quelqu'un qui apporte la joie. Et nayebi te hein, soki mpe azalaka na barando na bapolémique, mais nayokaka te. Bon, à part makambo na bango ya église na bango na balifoko du ciel et tout, na entre bango na communauté na bango, mais na libanda boye na bapasteur mosusu, en tout cas nayokaka te. Ça papa moko quand même exemplaire, modèle et tout, par rapport ya kovanda na ye na bato na vie sociale et tout, mais après par rapport à makambo ya baeglise na bango wana ezala baconflit na bango interne et tout. Nzambe apesi courage na mwasi na ye, et basurmonter pasi oyo ekomeli bango, kobongisa une grande dame comme ça, c'est pas facile. Et nzambe apesa mobali na ye aussi makasi, et nzambe apesa bandimi nyonso ya tabernacle, je vois, hein? Bon, apesa bango makasi, bato nyonso baza na église ya papa na biso Baruti. Alors merci beaucoup, c'était juste ça pour vous informer que nous, papa na biso Baruti abungisi mwana na ye oyo azalaka na Dallas. Nzambe aleka vraiment na kopambola. Bible na biso racheter les temps car les jours sont vraiment mauvais. Et mikolo ekomi mabe makasi, et surtout tokomi penya kokoma na mois de décembre. C'est vrai, bato ebele bamona yango ezalaka na oka makambo ndenge wana ezalaka mpenza vérité te, parce que foi bozokota na ne ya sika. Donc diable akolinga te yo opusana ntango moto azokola, moto apusanaka na sagesse na maturité, ozopusana lisusu na attachement na nzambe, e diable alingaka te. Boyebi nzambe na biso asala moto na moto na époque na ye, na année oyo eloko songolo ekokomela yo, na année wana eloko songolo ekokomela yo. Alors monde ya ténèbre so bazomona déjà ke na 2024 babénédiction ezozela yo, mwindano ezobriller, alors baotika yo te. Alors tozalaka na distraction te, tomene vie bien. Naninga koloba te ke sala masumu banda janvier, si soki ekomi na baoctobre banovembre sorry badécembre, yo bandi obanga nzambe te. Vi na biso mobimba esengeli kaka totambola na kobanga nzambe, kolala kolamuka ezalaka vraiment habitude te. Vous savez, eloko moko ya moke okoki mpenza koperdre bomoi na yo. Donc soki nabimi na otiela bino video moko, bomona mwana mobali moko azobina na ye en bonne santé, azobina après ayoki malaise avant ye na kiti akufi na ye. Donc liwa ekoyakaka te obeli malaria makasi, obeli pendant 1 mois, obeli pendant 6 mois, obeli pendant 10 mois, mort brusque ezalaka. Alors toyeba mpenza komibatela kotambola bien liboso na nzambe, koéviter baproblème et tout. Le royaume des cieux est vraiment proche. Eza mawa ndenge nalobaka, oza chrétien pendant 30 ans ou 40 ans, et obandi kose méconduire et tout, et puis satana ye kobamba eloko moko boye okufi na oke na lifelo. Or bonzambe na nyonso mpenza osalaki ekindi kaka na mai boye. Mikolo na mikolo toza na besoin ya grâce ya nzambe, mikolo na mikolo toza na besoin ya ngolo ya nzambe. Yango ngai vraiment na conseillaka bato, milieu eza très important. Ozo fréquenter banani, ozana banani et tout, bato bako soutenir yo na prière na bolembo, bato bako conseiller yo en cas de problème, bato bako assister yo na tango ya bosenga. Alors il faut toujours être entouré par de bonnes personnes. Osala choix et nzambe asala choix. On doit apprendre à sélectionner
notre entourage. C'est vraiment très, très important. On ne peut pas côtoyer n'importe qui. Tokoyebisa mutu nyonso makambo na biso te. Tokokozala na bato vraiment nyonso te. Alors ya mutu ya ezali toyaki bapaya na se na moi mokolo moko tokotika mokili oyo tokokende na nkembo na tata. Alors bato nyonso te bakendaka na nkembo na tata. Baye bakendaka na nkembo na tata, baye bazwi ngolu mpe batambusi bomoi na bango na kati na kimia na se na moi oyo. Oyebi bato ebele ndenge tomonaka moto aza lisusu te abungisi bomoi na ye okomona azokende bamemi cercueil na église bake kuna bakende kosambela yango mpo molimo ya moto esala nini emata. Alors soki okei déjà okei, alors ça sert à rien na se na moi ntango oza na bomoi osali bavie mokolo asuka bakotia cercueil na église bakobwakela yango bamai batie baensan basali nyonso bakosala eza bacérémonie moko en tout cas oyo ekoservir na eloko te. Ntango oza na bomoi ntango oza na pema eza ntango ya kotambola bien na se na moi. Boyebi liwa ifo esaka biso réflexion, liwa ifo etindaka biso to réfléchir makasi, liwa ifo ebangisa biso bamakambo ebele, kobangisa te me koprendre conscience na bamakambo ebele. Omoni moto akendaka feti akendaka kozwa baloyenge me moto oyo azwaka mpe temps ya ye moko avandi azomedite azotanga bible mpe azorealize bamakambo ebele azalaka moto azotambwisa vine na kati na prudence na kati na ekenge. Fo kosalaka très attention. Liwa ya bato epesaka yo sujet ya maturité, liwa ya motu epesa yo eloko moko te ya koseka, liwa ya motu olobaloba te me liwa ya motu esalaka yo réflexion. Ozomona esalaka vraiment réflexion mpenza makasi, esalaka réflexion makasi. Ozomona moto mosusu ake kopesa bomoi ake kobota ye aboti mwana akei, mosusu komona mwana atikali mama akei. Ozomona donc eza vraiment ngolu soki oza nano na bomoi omeka kobongisa vie, omeka kochange entourage, omeka kotala makambo ozosala comportement na yo na se na moi yaya loyenge esisa bato. Ozomona loyenge esisa bato, ozomona kende naza boye so nasisi kolamba nazolia bamosusu balamba bakanisa bakolia balia te. Ozomona bamosusu bakenda bakanisa bakokoma na destination bakoma te. Vie eza bizarre, vie vraiment eza bizarre makasi bamort ya boye interpelaka biso vraiment makasi. Mais malheureusement lelo tokoma komona même lieu ya deuil ekoma lieu moko boye on dirait ya fête, bato conscience eza te, bato miso paipai, respect eza te na motu meme akufi oyo alia shingom, oyo alata linete, oyo alobaloba, oyo aseka. Mosusu meme ozomona mpenza aza wana pene mpenza ya cercueil azotelefone azoseka voire même. Donc nayebi te mokili ekoma kokende wapi, respect ezalaka nango lisusu te. Donc c'est vraiment dommage ndenge ekomela. Ezolakisa kaka bolingo na mitema ya bato elongwe bolingo na mitema ya bato esili. Ntango bolingo na mitema ya bato esili nde omoni bato bakomaka ndenge wana sans cœur, sans remords, sans nini. Ozomona eza pasi ata oyebaki motu te soki okema tanga na nsima ya motu yaya respecte bato wana bazoki pota mpo ngai nakoma choke komona makambo ekoma koleka surtout na mingimingi na Afrique. Komona makambo ekoma koleka mpenza oyo moko otalika oningisi motu olobi oyo eza mawa, oyo eza mawa makambo tokomi nango. Ozomona moto azolia shingom, moto azoseka, moto azoseka mosuku tomona azomela mpe masanga kaka wana nano baenterre motu te azomela masanga, eza mawa. Mosusu aye kobeta tour na cercueil atala moto yango omona azwi elongi kuta tieni mopanzi me mpona nini ovanda ino na kiti te ifaki ovanda na kiti oye wana ondire moto oye kopesa mbote ya suka ndenge balobaka me ozwi elongi obaloli na yo otie elongi na mopanzi tokoma kokamwa tolobani tokoma kaka kokamwa voilà. Alors lokola toza bana na Nzambe moi quelques versets yo retenir parce que ndeko na biso akufi akozonga so na bomoi te. OK?
Alors, soit total dans 1 Corinthiens 15, verset 21, la Bible nous dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection de mort. Et Bible de Binabiso Suna Romains 5, verset 12, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Voilà. Et dans Apocalypse, en tout cas 20, verset 14, la Bible nous dit, et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Et verset au Union sur les Arasso, au 22 août, en haut, yomoko monakino, en tout cas, la vanda, nanga kimia, la menevi nanga bien. Netinze mon frère parti sayemba, Jésus oye, hein? Naboyi kiyanke babenga yuma, naboyi kosona babenga yuma, naboyi kotonga babenga yuma, naboyi kofinga babenga yuma, naboyi masanga babenga yuma. Yesu pona yo naboyi nyonso. En tout cas, eza banzembo moko ezaki bien so ozoyoka yango ezopesa en même temps conseil, ezofortifie yo. Ésaïe 25, verset 8, Bible Binabiso, il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie le larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. 1 Samuel 2, verset 6, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour de mort et il en fait remonter. Qui peut résister à la volonté de Dieu Tout-Puissant? Toyena Job 14, verset 4 jusqu'à 5, la Bible nous dit ceci. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme, il ne saura franchir. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, le sourd entend, le mort ressuscite et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Matthieu 11, verset 4 jusqu'à 5. Vous savez, le Seigneur est capable de nous restaurer, le Seigneur est capable de nous guérir, le Seigneur est capable de pousser la mort loin de nous, le Seigneur est capable de ressusciter de mort, il est capable vraiment de tout. Mais lorsque le Seigneur décide que la personne puisse partir, qui peut résister à la volonté de Dieu? Je vous dis, ces personnes. La séparation a toujours été très très douloureuse et surtout est toujours douloureuse, séparation. Douloureuse, la séparation. Et surtout la mort, une personne qui est si très chère. Voyage à Libé, la boki okuta na lola. Bamsou baki okuta na lifil. Yeah. C'est-à-dire, il faut avoir le respect, yaba deux, yaba tout. Batumsou na mona même na ba réseaux sociaux. Moutou akoufi azo comme méchamment. Mais autant mieux de ne pas réagir. Faut pas mettre même le commentaire. Zomona, otia commentaire te tika. Tanga ka ba verset biblique à Bible. Omona kino nzambe alingi bato baza na respect. Nzambe alingi bato baza na limemia. Hein? Ba bonne manière eza ba chrétien des fois baza nango ya makasi. Mais ozomona mutu asa kufi. Mais vous mona ba commentaire bato bazotia par rapport ya mort wana na vidéo. Mais somo. Commentaire moko boye vraiment mutazo seka, mutazo dénigrer, mutazo humilier, mutazo salabo. Vous avez même la personne atamusi vine mabe ou quoi. Tant ozo bana moto asa kei, esengeli kokoma makambo na kati ya limemi ya nyonso. Tolobi teke mutu so azali mabe akufi akomo santu me tant ozo koma likambo
ozo komango na mwa bonne manière, ozo comprendre, na mwa bopoli na kati, na mwa bomoto, hein? Mwa bomoto na kati. Mais nayebi te, hein? Makambo tokomokoma nango eza vraiment malamu mingi te. Alors nazo conseiller yo ba verset ebele oyo ekoko fortifier bomoi na yo, à part ka makambo ya liwa et tout, mais mpona bomoi na yo moko soki ovandi ozwi na yo bible ozotanga esala yo vraiment bien makasi, ozwi bible ozotanga esala yo bien makasi. Boko remarquer biloko ya malamu bato balingaka kolia yango te, na opesi yo ndakisa lokola balégume. Eza difficile omona bato balingaka kolia légume, bamatembele, bitekuteku, bapondu, bilolo, omona mpena moto asepela kolia ndunda eza pasi. Pourquoi? Parce que eza biloko eza koapportele yo bonne santé, biloko eza bien mpona santé na yo. C'est pareil na domaine spirituel. Boko remarquer biloko eza bilei ya molimo bato balingaka te. Bato balingaka mingi epa distraction ezali. Aso bozoloba de tout et de rien, makambo ezanga ntina tout ça, bato bakosepela commentaire vraiment et tout. Mais ntango omonaka ekomi na ntango ya bilei ya ndunda, hein? Biloko eza koapportele yo santé, ezopesa yo bo santé kati na bonzambe, esprit na yo ezozala makasi, ezozala nourri, ezozala alimenté, bato balingaka te. Omona même na église, so tanga mateya bato mosusu mpena lali azo ronfle. Soki ayoki kaka nzembo ebandi akobina awa toki, tuna ye lelo bateyaki wapi, ayebi te. So babandi kaka kopesa verset biblique ye pongi ebandi abandi onimba, ti bazosala modération kuna bateyi ntina ndenge esili ya yoki te. Ya oyokaka ntango bainstrument mingringiri wana telemi abinya atoki akima te ya ayokaka te yaya balalisaka na kindoki sutuka mateya ekobongola yo, nzembo eza mabe te, kobina eza mabe te, mais toyokaka mateya esalaka biso bien. Soki ozwi ozotanga kwaku olala te, soki ovandi ozotala YouTube ozotala Iran ozotala nini olala te, mais oyokaka kaka ozwa bible obanda ofungola bible obanda otanga pongi esopaneli yo na miso lokola likambo mpona oyebi soki diable abundisaka en tout cas makambo ya bien. Donc voilà, c'est ça. Otelema yaya ozwa conscience oyebake ntango yo ozosala bêtise eza na bato na même moment wana bakufi. Donc so oyo okufi te eza kaka ngolu, nzambe asali yo kaka grâce, ozomona. Donc soki ovandi ozofinga mutu ozoba na minute oyo nga na ofinga boye kuna na enregistre bamort bakomi ya une telle, ya un telle personne auti okufa na seconde wana. Moto yango omona ata mosusu abanga nzambe awutaki na prière asambelaka marche neza correct na nzambe, mais yo moto masumu plus ozofinga bato na même moment combien de bayengebene bakoyi bakufi. Alors nzambe abangi yo te moni asali yo kaka grâce azotiki yo temps obongola motema, bongola motema ndeko na nga, tika nyonso ekoleka, biloko nyonso ekotikala na mokili, Kolo Yesu akumisama, alléluia. Tokotika nyonso na se na moi, tout ekotika, tout, même bilamba balatisaka bato ekendaka na cercueil otikala, nyonso tout ekotikala, nyonso ekotikala, ekopasuka kuna na se ya mabele emwanganani nango et tout. Donc tokangama na Yesu, Yesu aza bien, Yesu aza vraiment bolingo. Ntango yo ozosala moninga mabe eza na moto akufi na minute wana, or kanda nzambe ekoya kosabatre likolo na yo mpe eboma yo, mais nzambe atiki yo mpo koba na mabe te, mais mpo tika mabe. Bible elobi Yesu alingi moto mabe akufa na mabe te, mais il est dans la colère riche en bonté. Balobi aza na lenteur à colère, mais ayaka koabattre, c'est-à-dire tant oyo bapesi yo eza tenté yo continuer na mabe mais pour bongo la motema. Alors voilà, c'est vraiment ça. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Yebakango, ebele ya masumu ozosala, ebele ya masumu ozosala. Nzambe azotikela ngonga po bongola. Mais kobosana pété, Bible elobi na biso na Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Kokoba na péché te. Mokolo moko, Romains 6, 23, ekoya kobeta na porte ndako na yo. Alors, nos condoléances à la famille Barouti et courage à son mari
et voilà, nabana, et nzambe asunga bango, abatela bango, na église mobimba, il y a pasteur Nabiso Barouti. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de laisser vos commentaires. En tout cas, s'abonner sur nous s'abonner. Nzambe osangisa te kopambola yo. Allez, le Seigneur revient bientôt. Bisous. Bye.